IHP Média. Bible lobby, vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos veillards des songes. Nangi au côté d'un cycle spirituel na vie na yo. Ya wana ina sambela pona yo. O sambela nanga elongo. O lobby au nom de Jésus. Bandema mnazolo baloba au nom de Jésus. Kolo Yesu na yambio lokola mokonzi pe mobikisi. Na sengi molimo mo santu na yo. Atondi sama na vie na ngai. A changer lolenge na nga. A fungolanga matoi. A fungolanga misu. A fungolanga monoko. Nyoso na bandoloba. Epe la moto na kombo na Yesu. Nyoso na kosimba. Et réussir au nom de Jésus. Na sambeli. Ngai Jérémie Mukandila. Tanga pe kombo na yo. Ngai Jérémie Mukandila. Na telemi. Na lingo telema place oza. Loba na telemi. Na décider ko banda siko. Bako sala likambote se sanga na yeba. Bako loba na place na ngati. Ba reno abutu soke silinga na loti yango na ndoto. Ba reno abutu sili molimo monsanto ayebi singa. Même bato bazo sala projet contre ngai. Molimo monsanto loba na ngai. Joseph Batekaye. IHP Média. Joseph Batekaye. Po ayeba teke ba sala projet contre. Balobi tala mosali bandoto azoya. Tobo ba eto tala destinée ne kozala nini. Bien aimé bato ba sala ba réunion. Bazo sala ba réunion ya makasi. Ba sali yango pona Paul. Babi bato ba sangani. Babi tobo ma Paul. Tobo me bazela na porte. Bazela ko soko la muki. Bazo zela yo tango kolala. Bana no ba sala université. Ba kena ko zela bango na porte à université. Bato na no so bazo sala ba projet contre yo. Na lingi oyeba yango na kombo na Yesu. Bible lobi na biso Nzambe a révélé ba choses cachées. Alobi invoque-moi. Je te répondrai. Je te révélerai les choses que tu ne connais pas. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Béni soit-il le Seigneur notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Topamboli bino bisika no sobozali na kombo na Yesu na moment oyo bozubiso esika no sozambo kana sozana no sozali pambolama na kombo na Yesu. Atozubiso utola mukana pongi tongo na we pambolama. Ata pongi katano na butu basimba yote au nom de Jésus. Devant yo na prophète Jérémie Mukandila, nzamba pambola yo ya ministère ya restauration. Ngina partager na rapidement question aux autres troublés pe situation na église et trouble rabatebele sur la spiritualité ou bien les choses de l'esprit. Vous savez même dans l'église les lois difficile parce que belata molimo mo santo, le Saint-Esprit, le maître suprême. Donc naina loba, vous savez tozaba na nzambe. Selon Jean chapitre 3, le verset 5 ou le verset 6, la Bible nous dit, Jésus répond, je te l'ai dit, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. On parle de l'esprit. Motota kokota mona kokota komona bokonzi na nzambe soka botami na maite baptême ya mai et après baptême de l'esprit. Ça veut dire batumte bakoki komona. Ezana batum susu baza à moitié babotami ka na mai mais babotami na molimo te. Mususu pa botami na molimo mazokola na molimo te. Bible lobi moto abotami na molimo selon na Jean toujours na le verset 8. Bible lobi le vent souffle où il veut et tu n'attends les bruits qu'il fait. Mais tu ne sais pas d'où il vient. C'est comme quelqu'un au abotami na esprit azalo kola mupepe. Nazo samba na vie ya moto moko na moment oyo. Nangi moto moko oyo abotami na nzambe. Akoma lokola mupepe au nom de Jésus. Ningina partager nos Bible lobi na Hébreu 11 le verset 3. Mokil mo mesalami na liloba nzambe et salami na liloba ya nzambe mokil. Mais nyonso tozomona e uti na otozomona te. Ça vient de l'esprit. Nina ebisa mutu moko lokolo zotia makama molimo kate. Vina opezo kene musika te. Banda lelo. Banda ko comprendre que makamu no se ko salama na vina yo, ça vient que de l'esprit. Et uti na makama molimo. Yango na zako invité yo. On compte na biso na programme ya prière. To bana ko tinda programme enseignement au ya prière o participer na biso na ba instant spirituel o toza ko engager. Ba instant spirituel o ezo permettre biso to kola na molimo. Bien aimé to linga makama molimo. Bible le vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il faut connaître les choses de l'esprit, les choses que Dieu nous a données par l'esprit. La Bible dit le Saint-Esprit vous enseignera
toutes choses. Nina sambela pona vie ya mutu moko lelo. Na biso que situation zo vivre wana, ça vient de quelque part. Situation zo vivre wana, motonde asali yango. Ezana batu musu awa na Kinshasa, to vani na Kinshasa to moni mvula ekiti, mais mutabeti si mvula wana avani na plateau de Bateke. Avana kati ya ndako a invoquer mvula ekwei. Tozo kima biso noso, mvula ekwei e bebi si biloko nanga, mais muta invoquer ngo quelque part na ndako moko afani. Na lingi na vie na yo. Ah, banga jaka destiné na ote sans yo. Nza Bible zolo banabiso, ba eko ebisa Job, ba lobi na Job quelque chose et markaranga itilelo. Ba bi na Job tango Job azo souffrir. Bible lobi, ba bi tango basali réunion na lola. Le fils de Dieu est Dieu. Basali le réunion na likolo. Satan eko senga asala Job mabe. Job azaki présenté. Job yemo azoloba. Tant au conseil ya nzambe zo salama. Natikala ko participer te. Bien aimé, il y a des choses qui se fait. Il y a des choses qui se font sans toi. Mais nalingi cette fois-ci et salama sous sans yote. Nalingi o s'engager dans la spiritualité. O s'engager na makama molimo. Molimo mo santo yebisako likambo. Ata moi no kobota yebisoko kozala mwana mobile. Même Samson ba yebisaki ba mama na ye ka kozala naziréen. Même Jésus ba prévenant qui Marie pe ba prévenir Joseph. Na ina yebisayo. Ba iba boma Yesu, ba ko yebisa Joseph na butu ki mana na Egypte. Na lingi na vie na yo makambo surprendre kayote. Banda lelo ozala sous surprise. Na bi ndengo koti na école, ndengo koti na programme ya YouTube to sali pendant 15 minutes to lobela la spiritualité. S'engager na yango. Soit programme on a comme na Yesu. Nzamba ko moni sabika mon pa ina yo. À la prochaine to go expliquer comment mutu akoki go banda ko kola na molimo. Mais botamana na molimo par le baptême du Saint-Esprit selon Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 16. Bible lobby, vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos veilleurs des songes. Nangi au côté na cycle spirituel na vie na yo. Ya wana ina sambela pona yo. O sambela nanga elongo. O lobby au nom de Jésus. Bandema mnazolo baloba au nom de Jésus. Kolo Yesu na yambio lokola mokonzi pe mobikisi. Na sengi molimo mo santu na yo. Atondi sama na vie na ngai. A changer lolenge na nga. A fungolanga matoi. A fungolanga misu. A fungolanga monoko. Nyoso na bandoloba. Epe la moto na kombo na Yesu. Nyoso na kosimba. Et réussir au nom de Jésus. Na sambeli. Ngai Jérémie Mukandila. Tanga pe kombo na yo. Ngai Jérémie Mukandila. Na telemi. Na lingo telema place oza. Loba na telemi. Na décider ko banda siko. Bako sala likambote sanga na yeba. Bako loba na place na ngati. Ba reno abutu soke silinga na loti yango na ndoto. Ba reno abutu sili molimo monsanto ayebi singa. Même bato bazo sala projet contre ngai. Molimo monsanto loba na ngai. Joseph batekaye po ayeba teke ba sala projet contre. Balobi tala mosali bandoto azoya. To boba eto tala destinée ne kozala nini. Bien aimé bato ba sala ba réunion. Bazo sala ba réunion ya makasi. Ba sali yango po na Paul. Babi bato ba sangani. To boma Paul. To boma bazela na porte. Bazela ko soko la muki. Bazo zela yo tango kolala. Bana no ba sala université. Bakenda ko zela bango na porte à université. Batona no so bazo sala ba projet contre yo. Na lingi oyeba yango na kombo na Yesu. Bible lobi na biso Nzambe a révélé ba choses cachées. Alobi invoque-moi. Je te répondrai. Je te révélerai les choses que tu ne connais pas. Bien aimé, ce que tu dans l'Ancien Testament, nous avons révélé bon, dans la Nouvelle Alliance, nous avons la grâce. Le Saint-Esprit est avec nous. Na sambeli na vie à mutumoko. Le banga Jérémie Mukandila. Bako sala sous ce côté n'absence nangai. Mariage nangai. Mariage à bana nangai. Siksa bana nangai. Et loko moko te ko salama n'absence nangai. Na kokuta na ba accident surprise te. Na kokuta na ba maladie surprise te. Na kokuta na ba passe surprise te. Tout ce que babongi si ponanga et kozala échec au nom de Jésus. Na sambeli siko pona loko zaka ya kotelema. Fongola maboko na Seigneur na sambeli pona bana na yo. Na telemi na manda o pesingai en tant que prophète. Na comité esika no so baza. Muta yoki prière o ayoka loboko nanga ezo simba ye. Loboko nanga ezo tambo na loboko ya Nzambe. Ezo simba o place ozali. Pas ozanango. Souffrance o mona. Kandengo za ya kotelema lelo telemi.
lobi na tongo nango makambo sikezo banda Elisa lobaki boko lamuka na tongo boko somba biloko na moins cher na telemi lamuka lobi na tongo yamba bonne nouvelle téléphone ne sonne et ningana au nom de Jésus-Christ amen. N'a pas son numéro nangai tu peux nous appeler partout aux alliés na mboka nos aux alliés numéro WhatsApp na biso zali 09 98 09 98 29 17 09 09 98 29 17 09 09 98 29 17 09 et si quand soza wana kamoko ezotungisa yo même na ndaku na yo eza difficile rien n'est impossible à Dieu na molimo toyebelo kotosala poto longola yango et si quand nyonso oyoza passe lesquels yo benga numéro wana 09 98 29 17 09 toko koma ti place oza soke sengi oya ti place biso tozali tozana bana bauta na poto ba ekolanda ba service awa ba kangolami ba vie na bango za changer parce que toko permettre le sous-souté ba sala ka ba réunion biso tozala te bi bible lobi na biso oto bengami na nzamba zu biso na se ya mabele amemi biso na likolo sali biso ba don toza ba toto uti na likolo toza ba don pour na église toza na miso komona toza na matoi pona koyoka soki yo moko koki makamona te le Seigneur notre Dieu a kofungo la vino au nom de Jésus-Christ. Na sengi na yo ko se décourager te vino na no silité même Samson bakata ki suki mais bakata ki mutute bakati Samson suki mais bakati e mutute tangu suki bandi ko se repousser Samson sengi azangi misu ma défi muto ana misu pour simbise ba colonne pe akwe sa ba philistin bien aimé même si on défa transport eza misu ozo défa même si on défa lamba eza miso zo defa oko defa crédit oko defa ni eza miso zo defa pour aucun objectif na yo ba colonna ba philistin bato ba niokolio bato ba tobolio misu bato ba komisa o jouer o commencer à diversité divertissement na bango vinyoso na yo e koma ya batu nyonso yo ba kaba nyonso yo mi balo ba sa prosara vers yo ba ba sakani na yo ba ke o botina o esili cette fois-ci c'est fini au nom de Jésus. Le côté na programme yo oyo ya instant spirituel nzambe na lola ya bikam atelema likolo na yo atelema na vie na yo s'engager maintenant c'est le temps pour toi nzamba sepelo s'engager telema s'engager zwa ba numéro na biso benga 09 98 29 17 09 09 98 29 17 09 même sur WhatsApp enregistrez yango tinda biso message yebisa biso souci na yo sokoza musika na mboka musika on va faire le service par téléphone par réseaux sociaux sokoza na Congo yebisa biso place oza to pesa adresse ya na bureau na biso on va te recevoir toko landela kana yo toko kotisa yo moko pe okoma acteur ya vie na yo okoma ko arranger situation na yo na situation bana no pe ya famille na yo na sambeli bongo na kombo na Yesu nazo sentir moto moko esika zali nzamba toucher motema na ye esika no sofani na mboka no sofani nzamba toucher motema na yo parce que pendant que je parle le Seigneur est en train de me parler nzamba zo yebisa ngai il y a une dame azo suivre ngai tout à l'heure, cette dame-là a une grossesse. Mais grossesse, n'a pas na mapasa. Et si ba confirmer en maison compliqué vinae na ndenge ya ko sakanate. Aloti batomi balé. Mais je peux pas préciser si c'est ce que le Seigneur m'a dit de parler. Na yebisio soko suivre mission oyoki ke yo outaki otali gosse a tout sambela rawab. Dieu t'a parlé. Si tu peux même nous appeler seulement to sambeli pona yo nzamba omoni sabika mona epa inao. Na sambeli au nom de Jésus mbonge no so mu pepe no se hôtel mana mboka ozali et touché oté. Banda lelo comme acteur actrice il y a destiné na yo na kombo na Yesu Masia que le Seigneur vous bénisse amen. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.